Voilà, fidèle internaute, très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine, le News des Stars, le News des Stars. Dans votre site, la voix du peuple est Nena Lobarake. On n'échange pas l'équipe qui gagne. L'équipe qui gagne, c'est la voix du peuple. Merci, fidèle internaute, vraiment. On remercie Bino Nions partout dans le monde, partout où vous allez, vraiment. Na pesi bino ba gros bisous na bino vraiment na linga bino ne bino bolinga ngai surtout na ba ope balinga ngate surtout na ba oyo balinga ngate vraiment na pesi bino pe mbote na ba oneso balinga ngala ba balinga ngate na pesi bino mbote mais fidèle internaute juste élément au dozo lobela émission na biso vraiment te mec un peu que réfléchir sur problème il y a Bercy moana oyo Tomoni loko la Bercy moana azali abandonné vraiment tomeki un peu kokota la source tokutani na famille ba o baza ba proche na bango vraiment tomeki un peu kosola na bango mais balinga kité vraiment que côté famille à Bercy moana ba proche à Bercy moana tolakisa bango na écran juste bango ba pesi biso ba information o tomeki un peu koloba Bercy moana azana prison na sambité. Bientôt, si possible, à Kosamba, procès naïe banda semaine au tozo banda, ce qui est raté semaine au donc fin du mois, procès naïe banda donc semaine au tozo banda ou fin du mois, procès à Bercy mona iso banda vraiment, toye ba que est-ce que Arosa la condamné ou pas, c'est ça ou bien toye ba Bercy mona Arosa la pénalité naïe à prison un combien de temps ou bien ba ko libérer, c'est ça au tozo là, procès naïe et ça la ma pour topé sabino ba information, mais to c'est là qui on a été tout monde qui Bercy moana ba proche naie selon Bercy moana ninga soli na ba proche naie ameki un peu ko solo la ninge zali ninge aza abandonné na artiste a remarqué que aza abandonné vraiment na artiste na ba groupe ou ta to yebi Bercy moana a évolué pas Félix Oisé quoi a évolué et pas ya Weranson a évolué et pas ya Ferregola mais Bercy moana jusqu'à présent ninge aza na prison nanu azu vraiment soutien mon côté il y a groupe au place il y a bêta a évolué c'est vraiment yango asloba qui abi a lobby vraiment que est-ce que ce qui baza ko tala kaka mabe na est-ce que bolamu na isa pété est-ce que asala bolamu moko te est-ce que bolamu moko te eza na mitu ya ba groupe au place aleka juste sengi bango mbongo te mais juste ta présence à pamba o ndenge présent Jibin Piana loba ta présence à pamba pour consoler azozo yango te ata juste ba appel la pamba azozo yango te en tout cas et ça qui est pas si makasi vraiment yango et sali biso ke to solo la toyo kapé à vie à batu toyo kabatu ba loba à propos ya Bercy moana nini ba ko réfléchir sur Bercy moana en tout cas mais yango to pensa que to kende ka bongo to mais un peu koyo kana na famille à maître Mbata zali oyo mutu o bino boyebi mutu o Bercy moana tamponaki oyo anyata na mutu kwa o akufa kondo Richard bengaki maître Mbata wazaki ami ya Bercy moana oyo tina soki Bercy na prison parce que maître Mbata Richard akufa oyo Bercy mona tutaki na mutuka o salama comme accident ba aboma comme accident au biso toyebi le ko la prochaine ba katité biso to rolo bateki aboma ki ou accident c'est ça au binos boyebi wana yango e salama ki vraiment na famille ya Mbata to kendaki to kutana na moko ya famille ya Mbata ba meka mpe ko pesa biso makanisi ba komi na niveau nini décision na bango eza nini bakanisi nini nini bazo kanisa sur Bercy mona nini bazo kanisa sur libota na bango nini ezo kanisa pona mona na bango ndenge ya Kena Richard maître Mbata vraiment yango biso e penser ki dobité to solano na famille ya maître Mbata yango to kendaki to sololi na famille ya maître Mbata to luki moko ya famille ya maître Mbata a sololi na biso a meki un peu kopisa biso ndenge papa ya Bercy mona abengaki bango pona ko pesa bango quelque chose apesa famille ya maître Mbata $1200 ba meki un peu ko tchana se mais famille ya maître Mbata ba mona ki yango comme ça insulte oyo papa ya Bercy alinga sala vers famille na bango na ko pas de commentaires na olinga bino mo bolanda moko ya famille ya maître Mbata après tout se retrouver juste après élément oyo je suis parti avec Parouze et Sayo c'est parti go merci. Merci fidèle internaute juste ndeto la kai bino ndeto bino kenon tozo joa ba interview na bino bola interview ya élément oyo to baki to solo la pe na famille ya Mbata ya maître Mbata Richard vraiment watika biso dauphin Richard watika biso ya maître Mbata toyo ka ba réaction
toyeba niveau nde tobayike toyeba niveau ya makambo yango ya Bercy comme ya niveau nini côté ya famille ya maître Mbata yango tokendeki koluka tendresse tokutana tendresse tomeka pe kosola na tendresse toyeba bakomi na niveau nini na famille décision na famille eza nini makambo yango ezokende nini na famille parce que makambo yango nini nauti koloba bazokipe yango vraiment lisusu te ezoloba masusu te yango biso toyeba dossier yango na famille ya maître Mbata ezokende nini yango toza na membre ya famille ya dauphin maître Mbata tendresse boni. Bien papa. Juste nassure oyebi lisolo nde tozosolola toyeba lelo oyo ekomi ndenge nini lisolo ekomi na niveau nini parce que tout le monde makambo yango ezalaki chaud après un temps tout le monde ezoloba masusu te evandi kimia makambo yango eseli nango na famille bozokipa yango lisusu te ou bien bokomi na niveau nini mbe makambo yango ezokende ndenge nini tozomwa éclaircissement. Merci papa. Tout d'abord dossier likambo l'état esilaka bongo te et pour la répéter et là la répéter jusqu'à ce que egosila dossier à Bercy na Richard esilité eza que na minute oyo est-ce que tu na niveau to vanda qui est là 2 jours to moni papa ya Bercy abenga ki papa Bourreau Tatou abengi bakutanaki basololi bazo proposer biso bapia biso $1200 eza quoi ba dédommager libota mobali mbinga lokola Richard bopesa $1200 vraiment tout ça quand même bateau toté qui Richard té to $1200 eza nini alors que to boya ki yango na fin du mois awa so nzama concession na bomoi mamongozo ki na tribunal oui appel à tribunal oui. Donc le Cambo so famille to konemi to na kanda ba obenga biso pesa $1200 tout ça nango nini et puis pourquoi donc ce to landa bien papa ya Bercy ayaki ta benga na téléphone abenga na téléphone juste ça pour appeler ça moi man donner $1200 pour solo dans le miable alobi mbongo wana ye bomba sana mbongo te mutu apesi mbongo wana d'après ye alobi fali mutu apesi ki $1200 wana fali pupa abimba fali pupa mutu apesi $1200 wana yango wana ba pesa pona ko dédommager biso ba libérer moi na bango la dégâts bêtise pour ça na bino benezani juste pour ça na bino ezani famille na pour ça biso ezaboye biso to bomi Richard te Richard tu avez un projet ko zala matanga na famille te to na projet peut-être to perdre mutu moko boye o aza cher na libota Bercy mutu aluki makambo ya baliwa na libota yende faut assumer il faut dédommager libota et puis biso to senga libota te eza loi o ezala ka bongo po eza ba de oso ba bomi e po senga dédommager bino non même mutu soki au tout bon mutu te ata mutu sali mabe moko boy toujours ezara na lifuti nango ye abomi a mérité au sala boloko a dédommager pe na libota eza yango wana mais bango siko ba monani kaka na 1200 wana o ba monani bavana bango nango bavana nango siko so binu neti bobo so papa pardon so 1200 na ba loba wana ba pesa de c'est que Richard est moment na combien celle te loi qui te l'air Richard ezaki na combien libulu corbillard ba mikolo Richard la na morgue ezaki combien te $1200 elote bavana $1200 na bango ce que ça fallait me pesa bango na cadre ya faire play dans sa kabeli bango et no bango ko misona image a fali na montant c'est pas gentil wa ku fe na za mutu aza nyamatin et puis tu imposer bango te le temps des hommes ezokende bongo poza loi ezali autour evanda avanda na Congo to ayi makamba biki ezaka bongo so mona papa ata maintenant bon ba ina 1200 na ba proposer bino 1200 na bino famille boyi bobiki eza ko sakana na bino alingi ba sakana na bino na montant wana eza ko sakana na bino to yebite lelo o bova ina ndako omoni Bercy mona libanda to sala bino ndi et c'est la biso pasi to mona ke na Congo mibeko ezalité to mona Congo mibeko ezalité ponga na bi Congo eza mboka ya mibeko il y a personne qui est au-dessus de la loi ya biso to zana se ya mibeko soka bino libanda problème n'était problème té mais la fin ne justifiera ya la fin ne justifiera te la bi problème té na ce qui nanga karati na ce qui nanga na bi ka la fin ne justifiera. Mais bien bino so bona mabela bakoko so bino bona mabela bakoko bon bana mabela bakoko siko to boité na bela bakoko to boité mais est-ce que ceux qui yo osalinga mabe yo chubinga mbeli na mukongo oseki
obeti maboko dondo mangani. Est-ce que le bote n'engage en essai on a dit que botubinga benam kom. Tu n'as pas de vengette. Qui tuera par l'épée paiera par l'épée. Batapia, batapa bébé. Bazoki sur peu zoki ça. Chez nous c'est comme ça. Donc tout ce qu'on ramena beaucoup à l'état inde azuma monti na suka. Na habité par là ceux qui famille a baissé ça na mbongo te. Ba ko ça nini. Po ba lobi ke wana ba pesi bango ko pesa yango ba pesa binongo. Et l'axi ke baza na mbongo te. Ceux qui baza mbongo te parce que moi a purger. Parce que moi na bonga purger peut te mais à Oumeli déjà pas côté. À Oumeli papa. Il comme mort d'homme. Est-ce que vous avez Richard en Waza Soso? Toi, vous avez Batega na Mariano. Tu vas te lier na Bandal. Non, à Moutou. Richard, tu habites le bien gaz à la nani. Mbata. Kake, c'est tu es sur un gaz à la nani. Lobby, tu habites. Il y a Katifia moi na Bisson d'Engwana. Ce que est-ce que vice versa? Est-ce que tu as un bloc ou un lobo? Tu as un pour idée na bango wana. Ya buzoba wana so ile kwa ili bango na famille na bango ba lobo ba lobana to zala quand même bato to raisonnera na mutu to raisonner na mutu to raisonner na mutema te po na lobi bongo mo so raisonner na motema to tia na ba sentiment po motema ezana na ba sentiment mais so to tia na mutu raisonner na mutu ezana sentiment mo to raisonner bien to zo pe ba compromis ya kitoko solution ya bien ozo ambiso to za famille pauvreté to za nzalate et puis to za famille richté ozo mona ezate mbongo ba pesa ya dédommager wana to ba dédommager biso wana yango e rendre biso ba soki ba nani na vie non eza bongo te papa soki ba moni na bango ke baza na bango la possibilité wana te batika muto tika libanga azate mais la fin nous justifiera tango solo ba bongo ba toi comprendre ni ba comprendre ko ba comprendre hein. On va comprendre pour le but de pour ceux qui ça passe par mutu yo bomi mutu au sait ce que des mois parce que libanda au CP là allez sur moi to famille peut te mettre seka to éviter tout ça peut battre y en a pas la fin nous justifiera ce qui passe là on a bon côté parce que moi on a purgé soit à les 20 ans à purger 20 ans comme ça on va ma vie et continuer kaka ceux qui peut ba monique mbongo ya kufuta ba pesa ba ya ko dédommager les bottes ezate za rapona corrompre ezali pas corrompre ne mabe ezate bino na famille tambo fani na famille tambo zo sola na famille tango yolobi ke ba ina 1200 kwa ba chuli bino soki famille bercé ko landa oyo soki bato balingaka bercé ba ko bazo landa makambo pona bino libota oyo mona valeur ke o monique no e ko peser bino mwa moke ba ko bongisa combien wananga na ko pesa montant te l'état nde azana montant kataka l'état nde azana montant oya kataka mais famille pe boana kataka makambo wana quand même montant l'état oya kati yango biso famille to ozana sima po na ko pesa te ba pesa so autant to bote po ngai na zapeka ka mwana lokola yi nazana ba likolo malgré na minute na zo représenter bango montant l'état ko kata yango bango ba futa malgré au foot à périger toujours, ça lui apprendra. Donc, une poste à bino ezali, il faut ça la peine. Oui, à ça la peine à dédommager les bottes. Montant justice et kokata, ce qu'a foutu un problème mais ce qu'a monique est belé et c'est que asa ndenge na à corrompre pas bima. La fin nous justifiera, c'est tout. Donc par là ce qui te l'en dit bien bino bon a besoin de les solo entre la famille à Bercy na famille na bino les solo to on a besoin les solo to solo ni juste to kufeli to perdre juste mwana les solo za to ke so na tribunal ezate ya kubenga biso na huis clos non on to solo ke meza kuna to soela onka kuna toi ma soto sona bango te bango ma grâce na prison mazo paiement ba vendre ba caisse mbao ba futi soki 1000 francs soki 500 francs ba koma kuna bango na bango mona wa biso to ketale wa to sona Bercy na mbata ndeni bana na baza bana mbata to zana bango kuna azo vivre bien na par la grâce kaka est-ce que bana mbata ke ba collègue na ba ninga quand même mais un musicien moko te biso sto moni kuna magenga na vanda ka wana te mais de temps en temps nazara pas ces libota nanga eza famille nanga eza makila nanga nazaro famille élargie te unité proche eza makila nanga to na betara tour de temps en temps to le kaka to vanda ka na mona nanga te na mona ka pété
na ebité na bango nini na mona ta musicien moko te ata groupe place oyo na matanga kutu na mona musicien te jour ebimaki na mona musicien te na ebité peut-être de bande comme ça mona ngai peut-être dans ça qui émotionné mais je suis pas sûr et certain que bayaki ata place au groupe Bercy bande ko beta c'est pas musicien ya nini wana na mona kata mutu te hein na mona mutu te. Merci beaucoup fidèle internaute. Tous une tendresse. Azali ndeko ya maître Mbata o akenda tikabiso. Tongeki toye ba position ya famille. J'espère que vous découvrez boyoki position ya famille ninge zali ninge tendresse à lobi papa bengaki papa ya Bersa bengaki papa ya maître Mbata soki ba ko sola ba pesa $1200 pour ba tchana se. Bango ba boyi ba beza ko sakana bango. C'est ça yango ba ke bango bazuta ila ka justice. Pas qu'il y ait la justice, soi-disant papa y a mettre Mbata lobby, soi-disant qu'il y a lobby, Falim taper ça qui 1200, on a fait ça qui va 1200. Bon, on ne sait pas. Merci beaucoup Tendresse, mais n'habité. Et tant qu'artiste, maman première dame n'habite sur même comédien à Dubaï. Mais yo zate on dirait yo pesarate. Ngata nza mwana papa. Ngata nza mwana papa. Baye wana bazaba na mama. Oh. Mais vérité c'est que les questions qu'on pesait au moni na libota toza ebelé d'une famille toza ebelé ceux qui maman a lobby alinga voyager à cause de biso bana nso to ke na biso te boso le accident to kufi a perdre ba misusu akenda maman tout papa tout attend ça la sortie na bana a marabana nso te zakat kata bana mi baleto moko et on va dire que bana na tikinda lingi bango te non alingi biso nyo c'est ça que et senga ke akenda no ba wana ba biso ba tikali deuxième tout pe ko yana ngopena makamu mususu ezate ke ko peser te non c'est pas ça idole nanga eh attends c'est di bingala sirena mwana mulbalo keto pete mbisa kwa rumtala kasko simba to bongo nanga appelle Libumu Pembe. Pembe tina kata si muluba 100% non. Pas où ça Libumu Pembe go. Idole nanga et puis ça a déjà aussi bazami balia na kotanga bango et bakata vimbo ya Nicole macha mumen ko to jimini mwana muluba peloko langa et puis na ya esengo na bien ka ya esengo ana poto na pese mbote place azali wana vraiment za idole nanga dona et puis comme on a tendresse sensi bango mi balé au mona ngamba la mort. Nakana bakisi na bana bakisi solo na ko c'était to mabe mutamisala mabe naso critère nanga na muto bakisi naza tetu naza so ba ndo ba ba nanga muto bakisi tetu siko na répondre bango na moko mukiteti nanga babenga yango po nini po na ba vérité po na ndeko na to tembo so comme ça eza bongo te na olobati bêtise voilà eza bêtise te eza que na ba vérité il faut payer les chats par son nom nazaka nanga hypocrite te nazana nanga ndenga naza clair boy ozomona ba vérité na ba mona nga impoli ko lobali kamndenga zeli ba moninga pe sous impoli ba kisi nanga ezani po na ka nzunzu kisi nanga eza Jovan Zambonga na sambela basero basara peut-être yana o bank sa ko bazarate te ba ngana bank sa bango ba bank sa ngate ba bank sa nini peshanga lo belawe lo te ah wana ndeko nanga tongo yo bekam si la bien wana ya nanga tongo via bayaya nanga mama mais bayaya moko boye pe bazaka na ba théâtre bayaya mangwele ba fo bayaya bangwana penza bakenda bisika bikauka Bamaya kala. Baya moko boye mais à suivre non full a été pour ana film na sinanité ana pe actualité dans tout. Merci beaucoup yo full a tu ba problème am su ba voyager pe bana poto to mo lo kader ane na Londres na PCM ta o mané londonais mo na poto solo yo ana ki na pesa na nani yo na ki zela okay kader ana Londres pesa pe mo ça peut city na oh ça c'est augmenté naza na site ya makasi site eleki ba site na répondre au moni site sur la voix du peuple eleki site na bango na ba abonné au moni site na biso ezagu site na biso ezala ba émission ya kano site na biso eleki site na bango ba donc to lo ba mingi te naza moninga pona Vincent Chilouise njimfwa pona pa Vincent na okufa pona la voix du peuple kano na mona site ko lengisa ngate na enviate dans na banda na tikala
Oh tangi kombo na za mwana ngai na bokola donc kambo lobete na sokola bilamba na laisse donc maman akosona na mwana te po mwana wati wazaka mwana merci beaucoup d'ailleurs wana mwana ngai yo panzi na cheka pa wana za mwana na ngai merci beaucoup merci beaucoup l'intervention na habité ba yo kopesa mbote mbote na nga na anioka ko ba Fossette toko Emmanuel ba mbote no ebele ya kano angaye plus de 143 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430. Merci Nayo. Merci na boss nanga Paroué ça je vous love grave. Bénédicte maman paradis. Bisous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Wana Boutique Olanda. Oh ya tendresse moko ya libota ya Richard les maître Mbata o ya tikabiso vraiment boyoki makanisi boyoki o eza décision ya famille boyoki o boyoki o ezoleka tout à tout ya famille na bango vraiment bino moko boyoki bolandi bon ngana na likambo koloba te auti koloba na bien alobi que soit disant ndenge zoloba make 1200 wana c'est-à-dire que l'artiste a fallu pour vendre kabela ki bango yango bango bali basala union bon ils avaient vérifié boyoki ndenge yemo lobi mais biso tous une précision t si réellement $1200 wana l'artiste fallait pour mto après ça qui n'a pas à mettre après ça qui na famille à Bercy mona juste c'est ça yango on peut utiliser pour na kopesa ça na famille à mettre Mbata mais bango mori boyinde balbi et insulte merci beaucoup merci wana boyoki merci biso tozana eloko vraiment to commenter te tozana mingi ya kolobate yango to tiki bino moko bolanda boyoka ndenge nini oyo ezoleka na famille pourquoi pas remercier Naïbi qui est élément oyo et c'est Pelessi Rizibou la Matiti le tenant du titre le premier de l'école ennemi de la galère Rizibou la papa na peigné le boula na brancitol boula en tout cas na pesio mote place aux alliés Rizibou la mobali kitoko nazo zelara ndenge lobaki Naïbi qui est au sala bien missionnaire se trouve les longo le 19 na mariage à Vincent Louise et au sala biso bien en tout cas pourquoi pas penser à Tamkar le fils à outi Qatar à Saki na Qatar Dubaï Koweït à outi USA na New Delhi à Saki États-Unis à Zongi Paris mais non na zo Sabino Tamkar de fils à Suisse à zo bouger toujours mais bientôt ça retourne à Paris après retourne à Paris si tout va bien Tamkar le fils à cause d'un habit sur Kinshasa l'homme le plus puissant de la planète Terre sa poche a trop de billets de valeur plus que la banque centrale de leur décès, sa fortune est comparable à la banque de Suisse. C'est Tamkar le fils. Merci beaucoup, maître. Ceux qui ont été ou on a bouti koka famille nenge euti koloba à propos ya mwana na bango, isa makila na bango, bazana droit ya koloba ou ne soit koki koloba pour aza mwana na bango, aza makila na bango. Bazana ou ne soit koki koloba mais juste et loko ya suka prise ya suka eza justice nde akokata makambu soki berse za condamné ou pas wana justice eza mais to suka ki wana te to mekaki un peu le susu ko kende le susu to bimali banda to meka un peu ko solola le susu na public o balinga Bercy mona ba fani ya Bercy mona ba fani ya maison mère ba fani ya Ferregola ba fani ya héritier Watanabe ba meki un peu koloba à propos pe ya Bercy ba pesa ba makanisi na bango en tout cas et ça là qui biso bien makasi vraiment toyo kapé batuba loba mais juste tant to meka qui un peu ko sola parouze avant to kende wana na élément to la na nenge batuba lobi à propos ya Bercy na meka un peu ko beta li solo avant to kende wana ba proche ya Bercy nenge ba soli nenge Bercy à lobby jusqu'à présent azozoa l'artiste oyo yé amoni beaucoup plus assistance na ezali l'artiste héritier Watanabe bon Bercy à lobby te que a pesibiso ba détail te que non est-ce que eza ya mbongo héritier kapesi mbongo ou héritier promettre nini aboyi ko dévoiler oyo peut-être ba sola ki héritier ou peut-être apport héritier na kati ya makambango mais yé à reconnaître jusqu'à présent mutu aza ko assister vraiment c'est ouais c'est ça qui est c'est héritier Watanabe juste ou est marqué et ça apport héritier Watanabe juste tout un peu koyo quartier latin ba merveille rambo bakenda ki kuna oui c'est vrai bakenda ki kutana ki grand pas watinda ki ba merveille na délégation ya quartier latin bakende ko tala ndeko na bango Bercy mais eza un peu moins flou parce que ndenge bango basola ki contenir ma solo la ki
selon ndenge ezali eza vérifié mais éplaire Bercy te makambo yango oyo basololaki éplaire Bercy te éplaire ye te akoki vraiment kotangaka kombo ya quartier latin te na kati ya makambo yango mpo makambo basololaki éplaire nango ye te juste c'est ça il faut te vérifier wana eza oyo tozwi tout autour na baproche ya Bercy mwana oyo bati koyebisa biso mpo totunaki bango ke non quartier latin mpe eyaki kotala bino oyo bayisi biso oui bakendaki kotala bango mais masolo basololaki vraiment toyebi te est-ce que ezalaki na intérêt ya quartier latin ou bien ezalaki na intérêt ya Bercy mwana ou bien apport ya quartier latin retour nango ezala intérêt ya quartier latin ou comment mais tant que Bercy est plériété c'est-à-dire que à compter mais jusqu'à présent oyo ezo compter oyo est marqué eza apport ya héritier Watanabe toyebi te héritier Watanabe apesi Bercy mbongo akabeli Bercy mbongo ou bien à promettre nini ou bien bayokani ndenge nini ou bien basolo nini là toyebi te tolobi pété que Bercy mwana soki esali ke abima à côté héritier wana toyebi te Bercy aza maître ya vie na ye yem ta kozwa décision ya vie na yem ta kozwa décision ya makambu na ye vraiment merci beaucoup pourquoi pas penser à Aigle de Paris Junior Pongo chose dit chose faite Junior Pongo Aigle de Paris mobali moko ya mbinga azala vraiment mbinga mona mobali ona Junior Pongo Aigle de Paris na pesio mote pourquoi pas maman Séraphine Dembo la femme de distinction moi si ya Bokeseni et toi là ba maman Séraphine Kitoko Séraphine ba beauté maman na maman na Ketia, maman na Dorcas, maman na Keren, na Pesio Mbote, pourquoi pas à l'artiste Astro Mobile, l'artiste le remplaçant valable de Maître Gims, c'est Astro Mobile, l'artiste depuis Paris, na Pesio Mbote place aux alliés bientôt, tout Simba Makambo, bientôt vous savourer album naïe et au salabiso bien, pourquoi pas à Odette maman na Christima quoi Odette Masiala Munanga na Pesio Mbote wana ma tante propre Odette Masiala Munanga Mouata na Pesio Mbote depuis Paris maman na Christima quoi grande dame Odette Mouata maman na Christima quoi la grande dame depuis Paris na Pesio Mbote place aux allées to meka un peu koyoka toyoka public ndeni bazoloba public bakanisi nini pour na Bercy mwana public makanisi na bango eza nini conseil nini pe bapesi Bercy mwana conseil nini bapesi pe na artiste parce que Bercy jusqu'à présent aza toujours abandonné est-ce que Bercy mwana ndenge aza tishikoyo na prison aza abandonné na présence ya artiste bazo kende kotala été bazo benga été est-ce que il mérite ça Tolanda public et loba ce parti en image avec Parouze Sayo go merci. Merci beaucoup, fidèle internaute. Nous toujours continuer, intervenir la bichou, toujours bateau. Ça va makanisi na bango par rapport ya maram toujours solo là. Il y a Bercy Moana, il y a un autre pensée peut-être yoka avis à Vincent Louise tant que chroniqueur ou avant de dans le monde de la musique. Azo mon réalité ou isolé la musique, azo mon réalité nyoso nenge bandaki sur Bercy Moana, azo mon yango Vincent Louise Boni. Oui, très bien, marche avec Mbedi 10 à match. Merci beaucoup. Merci, moi, on a quand même bien. Parmi mes préférés, dans l'animateur, il y a un kati. Na musala, na comportement. Mais na bois qui, en tout cas, na animateur à Liboso, Bill Clinton. Il y a mis balai et zaraï. Parce que au final, na mon que, il y a une touche moroboui. Vous comprenez? Pour c'est le haut, il y a un danger. C'est le haut déjà. C'est le haut parmi mes favoris, comme animateur. Bato pena ba CP sans animation brigade brigade c'est Léo ba pena bato nga na animation mais ba préféré ça dit bato pena na santage a boire na moninga ni finance oninga na kuma na pono eza Bercy na Bill Clinton tant baza ba préféré na yo donc tant lo la Bercy c'est que aza préféré na yo ningo lobi tant aza préféré na yo mais ça te fait comment préféré na yo Bercy mona aza na prison makala les camo bakangeli oyebi to lobela on peut déjà une émission awa mais azo réclamer soutien te ya baninga ne ba musicien to lobika ka mbongo te même na téléphone jiba loba yango ata na présence pamba pour consoler ngai mais yazo zwa yango te ata appel a pamba visite ba musicien azo zwa yango te amoni nzé mutu aza abandonné même na ba groupe o auti par là au moni ondeni. Bon, marambo na rozango na des anglais personnellement pour nanga premier anglais na rozango na anglais monko ya ndenge biso batuto vivaka même bi le lobby
faut que nous rendions les prisonniers visite, tout soutenir les orphelins, les pauvres, les orphelins, les veuves, tout nous les malades. Donc, on a des recommandations bibliques. Ils ont pour nous bercer mon athée. Mutola mutesika zali ezaramo malamu okanisi ba pauvre okanisi ba orphelin okanisi ba veuve okanisi ba prisonnier parce que baza bato baza état morobo parce que bato tout bana prison na engo bateke baza ba coupable ba innocent pe baza rebelle na kati wana ne ba victime baza ba coupable bazali donc na ndenge ya kibomoto mutola fait merci azo mérité soutien moral ya ba musicien nyonso au bazar en relation tout bazar en relation te bazo mérité parce que tout le monde a dit même bata Kofi ba ina rotala donc tu dis que on a ninga ba guerre tu dis que Kofi na Bercy déjà Bercy a craché Kofi na bémission belé donc déjà ba ponanga eza mabe pona ba musicien oyo bazo ke lotala été et puis particulièrement l'orchestre naie oui parce que ponanga je me dis Bercy marambasala ki eza mabe makasi na ok na anglais na mais na ndenge ya kibomoto na ndenge ya bible oto tanga po biso toza ba chrétien en tout cas ba musicien ya Ferrego là il fallait au moins balakisa moi bolingwana ba bitolobi te bo ke no bimisa na prison parce que oyo ba kanyi eza l'état me kanyi Bercy eza musicien te moko kanyi sa ki Bercy bosco frère au sala intervention te donc mutakanyi Bercy eza l'état ceux qui Bercy obima na prison eza l'état me obimisa Bercy na prison faire était me obimisa Bercy mais au moins le minimum au bango va faire bakoko au sala ezaki ko kende ko tala rendez-vous na bango donc ceux qui to sale mission c'est parce que yozu une nouvelle et pas Bercy que aza abandonné ba ministère bazo talate donc to banon na ministère ya quartier la tente to bana ministère maison mais to ba ministère ya ate Félix Oise quoi to banano na orchestre na parce que jusqu'au dernier minute à sala accident on a comme membre effectif il y a fait une suspension mais non révocation voilà donc en tout cas c'est ils ont ma makasi ils ont vraiment ma makasi na ba ministère ferré oyo bazo ko manifester bolingwana parce que même na libota tout le monde européen na libota tout le monde a grand frère mo boto petit sœur mo yo karaté petit sœur mo a très impoli petit sœur mo sala ma ramener à ligne mais soit eu problème au monde avec famille mo ba bossa na route que azaki impoli abanga ba tout mo ba tout ba kota likamwa sur abeli toi côté place ça passe tout le monde en route kuluna surtout na Kinshasa au moins bena kuluna pena a kati mutu tam sous lichette à côté prison mon famille na yeba c'est à dire que na kati sa famille sur problème yé tout tika ranon ba problème tout tika ranon ba ennemi ba ni total ranon du Cameroun exact traité donc on les a conscient en plus ça na ba non na yemo Ferrego là tina musicien sous en tout cas ba manifester bolingwa na pas capable de musicien là mais pas un musicien comme pas un être humain ou dans la procès soutien à battre donc voilà et mais de l'autre côté on entend la peine ngambu ya Bercy balobara en français les conséquences que je mets que des conseils je pense que comportement Bercy biso no story bien on a Kinshasa Bercy fait partie à la mission au dans mon esprit qui voyou esprit qui kuluna esprit qui yanké et biloko musu na vie et la biso pour été à biso ça dit so mutozo a conseil était biloko musu ya kana vie permettra et musu comme le pour au comprendre place nous a pour lobby tango tano comprendre que té makamna saki lobby na robande na susu les lotés vous comprenez parce que Bercy c'est un garçon qui est très talentueux mais rotala ye ndenge a mené vie na ye nga tala écoute na musika kala mona rama na musika ba jeune oyo en tout cas ana talent ana makambe belé mais sur telle façon d'être na yo mona rama mutu moko lingi mamo ba kisi makambo donc il veut faire des choses nga na yo sur la Bercy na pas oaser quoi Bercy qui sera vandi place à vendre mona ba nyama tout aza place wana aoya pemena on puku on nzinzi on pc on asala ba spectacle na concert na ba répétition oaser quoi na yo kango ça dit que avant na pena ba nyama to la bino nyama tout aza on niaou nyama tout aza pemeni wana aya pemena vous comprenez pour la c'est bloc on a tous années là c'est déjà que mutu déjà côté déjà ba makamoro boye vous comprenez ça dit vie personne kende na ba ninga mo boye et c'est un père mo boye pété ma super foya pour comprendre donc ngana on le ba que tant o personne qui ça na prison et ça na moment mo boye et quoi porter changement ngana bi colonaire moko azara kuluna ba pesa ba conseil ba loba ba kanga ba sala ayoka timgolo zo ki bal na lokolo hein à côté prison mutu holandais azate na famille asali boy de non ba no atika kuluna mutatine azate a se recadrer yé moko mutu pesa conseil azate vous comprenez ça te fait comment dans la vie il faut y a capo été donc voilà ça te fait comment tant au Bercy azo reconnaître abi na ba musicien nyos
même ata bato otangi keno toyoka Kofi Olomide atindaki bato bakenda délégation inde kotala ye mais na cadre ya reconnaissance oyo Bercy azo reconnaître alobi c'est que ezaka héritier o azo reconnaître apport moko boye oyo salami pa na ye soutien moko boye oyo salami pa na ye ya sans profit ils ont hérité Watanabe. Mais entre autres, est-ce que ils ont un cadre été héritier à pour gagner ce qui nous a soumis Bersa Bima à évoluer dans qu'est-ce est-ce que vous avez un angle là tenez batu baromi global. Bon, et là au moko batu peut-être baye baraté, na quoi prendre bango lelo. Je suis sûr ils ont ba musicien oyo bazana bolingo ya batu. C'est-à-dire que alinga batu. En tout cas la mission ngana procha on aborda héritier soit à premier à deuxième. C'est-à-dire mutumoko bo oyo il te prend en cœur même si bo mesanate même si bo mboye banité bo passage sur bataninité mais considération à mutu. Vous comprenez? Héritier peu importe mutu toi là défaut na mais moi je parle pas des défauts je parle maintenant des qualités d'héritier Watanabe. C'est quelqu'un oyo que a eu copé sa mutu considération na respect na yo. C'est-à-dire que héritier so coûté na yé. Obi ngai personnellement là ba même. Ngai façon na mon l'héritier na musika. Jour ali bosso to coûté na yé, na zaki peka na idée wana. Mais façon traitanga, ngamo bela na bibi na ora soni ngabi ah mais Joe va sanga a recueillir, a impoli, a boudara bato mais c'est un autre héritier on va la vivre, tu vois. Donc déjà nenga na yébé l'héritier. Na aucun moment na te héritier mta sala. Et ça par intérêt. Et ça intérêt, on est dans nos nature héritier. Tu vois, nature héritier on moni lelo, il est aujourd'hui mal compris na bateau belé. Na l'homme chose les quand même na bateau azarana bango ba msu bateau baté tala route à côté la mutu boy. Tala route boy. Donc héritier azara ba jara bateau no ba koni ba bateau ba jishara batuté. Azarana en tout cas, je pense na nenga na ça analyse il est des gens de personnes. Il bateau azara azana na te pas no juge oh marchevêque olati mbate ya boy pour la nini osate ye acceptera mutu nengoza na mabeno na malamu na aura accepter il suffit que peut-être que so komi na musala na yo banotam la nenge ya lingela mais so ko azane bo en tout cas akwa accepter azana jugement te ya batu tu vois et kozana jugement te déjà batu ça déjà batu bon ba bolinga batu ça dit que déjà ngane za so na bike na juge marchevêque te dans le accepter quand nous ça dire que autour on a problème dans le assister c'est ba quel héritier watana bazana ngwa donc pour nga ezana ngona cadre fraternité ezana na yeba le bakanga jazz ka bakanga jazz na mamo ya ba oya nana boduga je t'apprends que héritier benganga abenga mais talaka bakangi jazz hein oyo azani na rapport motena la team oyo asela na pe héritier marketing était go émission mobimane to mona bazamba te mais ayoki ka bakangi jazz na moni ba yebisi ko yebisa benganga pas tout nga mais situation to rosala nini pour jazz abima. Donc bref, pour ne pas aller trop loin, je pense que acte héritier eza ki bo moto na kaka et non flatterie pour azoyer to pas ça sonner non, je pense pas. Mais question qu'on a posé balobi papa ya maître Mbata. Monsieur Richard o akenda tikabiso ami à Bercy, na papa ya Bercy, ba ibaza banu. Il paraît que papa ya Bercy a bengaki papa ya Mbata pour appeler ça bon $1,200. Nenge bimi la famille mettre Mbata nenge appeler ça bon $1,200 juste entre bango tous les deux familles déjà bachanase. Mais bango ba mona retour wana nzeza ko sakana na bango. Famille mettre Mbata moni ko sakana na bango na $1,200. Est-ce que baza très catégorique? Moi je pense que pour la situation oyo na s'adresser plus na famille à maître Mbata ba otala biso na poto ezana mongo morote ba opesa bino oyo erozong c'est la bino ata zolo bochanga ata na ndako botala ya maître Mbata ezana bien matériel moté ba opesa bino oyo erozong c'est bino mungongo ata bo rakata mungongo na yero loba na musika il faut to etala circonstance ni le kaki Bercy ezana Bercy abumaki maître Mbata eza accident. On dit devant panique, donc Bercy a subi ça qui panique. Tout ce qui depuis l'accident, si bah au Canada qui panique bando ça là. Exemple balali bosote Bercy ba ça accident à mettre Mbata. Moi je t'apprends. Premier Bercy ba ça mettre Mbata, sur se souvenir période mo Bercy botara potona waze quoi. O auto beta Zénith. Bercy a torara ça accident na Bongolo. Au car ba kota na ça car moi munene. Ba ça mettre Mbata. Vous comprenez? Donc pour te dire que
eza d'abord amitié à Kala et puis bah passer un moment ma bé déjà à Kala. Vous comprenez? Donc ceux qui ont quand déjà période où on a déjà na éviter ce batam souper bango mbali tout ngaba kufa to neni nzamba komisa make et ça m'a bon période où on a. Vous comprenez? Donc moi je pense que bah comprendre que eza folie il y a moi jeunesse et sali Bercy ceux qui bah vous savez ce qui était avant la cacho tam sou tamboye pour éradiquer wana tout le monde en normal mais sur la commission a aidé mo dire que bana pour ça ba pesa bango bo mengonyo sur likolo na se pour atika Bercy mais moi je pense que wana est commis ba moteur sko intérêt na bango et non intérêt moto akufi parce que moto akufi na minute oyo moli moné mati likolo ezaki accident mais ceux qui bino bon obligé moto atika li vivant après ça mino likolo na se pour bo se satisfaire les passe et puis faut to yeba que Bercy na pe ana mbongote ana loto ebi orchestre na biso ko ngone fonctionnaka mon que ce soit comment fonctionnera namatolo il faut misser asenga pour alia il faut asenga pour lata il faut asenga pour tambola na mutuka siko yebsanga mbongo nino Bercy za nango oya bomi na ndao na oya kopesa bango famille na bango pour babimisa ye pour batika ye libre donc moi je pense que l'état ne ngala ba ke to zelande l'état et ça la musala nango et ça la soute côté biso va bima fa pesa biso autant te tolo ba ke to tika l'état ça musala nango sentence ce qui est comme na ngambo bon l'état tuni bo bino famille bolobini en tout cas bolo ba ke nyo se futa marana CA vous comprenez ce qui Bercy mutasa qui on a encore pas bon mninga na a futa ngana se ce que za kin côté za kin on a problème o ya biso mo déjà na famille toye ba kaka mais mutangani a sibir ou sibir a botika parce que toyoka ki ba msubi wa sala ba bloc un peu mal libre balobi pe que non réaction na mukeni ni obakisa po to comme na suka uni no obakisa ya muke po balobi mettre mbata pe na Angola tanga zaka na Angola ba bia bomaka pe mutu akimaka Kinshasa kotoyo yango ya rovanda na Kinshasa a ba kota na kachote ba kanga ete pour la nini famille ya mettre mbata ba hotel mais la Bercy trop bon ya mettre mbata ba bomaki pa muninga ba chuba ki mbeli a mususu ba chuba ki mbeli a to lobani yepe muninga na ya niati bato ba chuba bomaki ba baninga na bango ka o peut mettre mbata ko fumuta tout yepe muninga na donc pour dire que batika ko pesa passi na likambo déjà ils a déjà passé n'était sur ba comprendre nga batika ko pesa passi na likambo to déjà passé donc na ngamu na bango so comme que ba mo pesa bango $1,200 hôtel bobakisa hôtel ki muki en tout cas wana to zangi sens ya problème vous comprenez c'est vrai que mettre mbata tiki bana oh bah on a besoin peut-être et quoi sera venir na bango que peut-être mon bon mo bima pour et sur peut-être maman na bango à ça la moi commerce pour rouler ça bana to ko comprendre ngo mais ça la que comme on dirait que bon pesa biso montant mo o yebi que Bercy a couronné au pesa ngote donc ngana aussi ngana famille à mettre mbata ba comprendre que c'est un accident et ko yela mutu nyonso ndenge yela ki mwana bango moko et ko yela pe mutu mususu alors batika ko pesa sous passe na passe est-ce que ça sur $1,200 on n'était pas fallu pour famille mettre mbata balobi $1,200 on a été pas fallu pour pas me taper ça est-ce qu'il y a plein de sens et puis plein de sens tamito fallu quand on a fait on a payé $1,200 pour l'emballer merci beaucoup dernier message numéro ça voilà merci en tout cas merci ngala senga na ba musicien mamtolo baka bolingo et yango neka ne message ngala pesa message amour na partie de musicien et l'homme sur le bezaki amour balingo merci beaucoup merci. Merci beaucoup fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. Toujours continuer toujours makamna biso ndenge toujours solo là. Makambu ya Bercy mwana nde boye bino so. Wa kometa en na prison ya Makala jusqu'à présent en prison ya Makala si tout va bien. Procès na ezo banda semaine toujours banda, choqué raté semaine toujours banda donc fin du mois procès ya Bercy mwana ezo banda. Mais jusqu'à présent Bercy depuis en prison Makala tilelo Bercy mwana eloko passe izime pe mawa oyo ezosenga oyo ezolobama oyo lobami na ba proche na ye lobami pe na ye ata ye moko alobi boye te mais na ba proche na ye tanga solo pe ba proche na ye Bercy mwana assistance ezate Bercy mwana réclamation oyo ezosenga assistance ezate Bercy mwana depuis en prison baninga na ye na ba groupe na ye même o abeta le camp na pa Félix Oise quoi abeta na maison mère pa faire rigola même baninga na ye ba musicien assistance ezate bazotala ete bazokipe ete bazokipe makambo na ete ata kobenga azoka yango te est-ce que Bercy mwana azo mérité yango ou pas yango toyeto luka bandeko na biso toyoka ba vie na bango mamakanisi na bango eza nini à propos ya lisolo oyo tozobeta boni papa atemiko malamu papa kombo nani papi monsieur papi
oki ndenge na uti koloba awa na système ya Bercy Mona ndenge aza na oui Bercy Mona quand même animateur c'est pas na bakri na ye makasi net crini no c'est pas na bye pesa mbote pesa na siba c'est ça merci beaucoup mais quand même oui kazaka na prison quand même banda c'est sur les oui siko par là Bercy ndenge aza na prison ti lelo réclamation ça zo bazo ki pété ba musicien insistance ba musicien même ata ya mbongo te même appel même iboy bazo ki pété même ata ko landela makambo na ye ba musicien bazo ki pété est-ce que Bercy Mona azo mérité yango ou pas? Bon, ce total en quelque sorte azo mérité yango parce qu'il y a une mort d'homme. Mais dans le sens wana, mais dans le sens d'assistance, bon, naza mieux placé pour la za pena l'entourage, na wana za ba mabe, na epi na ngate wana pena za mabe. Il faut pas assister, mais pour piriger, il faut piriger. Il faut piriger. Ouais, il faut piriger peine na ye, ndenge justice esengi, ça bon. Mais non na ba sabide na ba katelier te. Okoko senga nene soki nselo yo na makanisi na yo okoko yo mona ndenge nini. Est-ce que tant que ndeko na yo omona ke asala peine ndenge nini, est-ce que ba soutenir ye asala pe libanda ou bien ndenge nini na idée na yo na makanisi na yo ndenge Bercy asala ka ndenge yo mona ka Bercy ou mona souhait na yo ekozala ni pour na Bercy bon souhait na ngai pour na Bercy kaka te pour na ba artiste nyonso oya Congo oyo ki koyela pe bango après azala exemple que ba ope ba oya na sima loyenge eza na tina monte donc loyenge eza na tina te donc ceux qui osali mabe moko boye l'état zio nango donc il faut au piriger peine nango ndenge ezalaka donc na la mesure de grâce te on a repesta te et enseigner ba ko ba oye o bande ba master na ye ba collègue ba vie na ye que bazala na kotambola bien quoi batambola bien mo loyenge te eza bon c'est l'entourage général balobi que non ba groupe wa leka ba pesier mo Congo ata kotala ye ba otala ye te wana nde mabe makasi faut ba assister au senga na groupe nini pour dernier groupe ezaki groupe à faire rigola parce que faire rigola ba suspenda qui mais ba révoquer qui était que no ba longola ye mais azozo assistance ya groupe à faire rigola te kotala ye na prison azozo yango te yo golo banini net na groupe à faire rigola te na kosenga na faire vraiment azila na mutema munene na mutema komikitisa ça ne vaut rien et so senga mbongo ya danger te belité même assistance physique seulement et kolobela mingi na place azali azande na biso donc za bon ba assister azala mutema okitsa faire mikitisa mutema wana za petit na yo base mabele ngoto donc plutôt mais au maire pour les capewana. Bon la maison mais ndenge moka na ba faire bango nyonso ba mikitisa même waze kwa ba mikitisa même pe ba nyoka longo ba kitisa motema batala pe ba assister mais tout tu koyo ka famille ya papa ya Bercy abenga ki famille ndenge membre ya famille ya nani balobi ya famille ya maître Mbata Moui wa kufa balobi papa ya Bercy abenga ki bango pour apesa bango 1200 bango baboy babiza ko sakana bango omoni ngo ndenge apesa famille ya Moui 1200 bachana se prestation wana ko sakana na bango na 1200 ndeko nanga prestation ya makambo wana nde na okikokota na ba détail wana te ça vraiment na yebite pour ça makambo mbongo nini wana yebite vraiment merci beaucoup mais tant que toujours ba yé azo reconnaître muto quand même merci azo reconnaître quand même assistance muto peut-être azo soutenir même à moralement c'est héritier Watanabe et tant que wana na osepela mingi wana na sepeli makasi na sepeli na nouvelle wana na sepeli nango na sepeli nango na encourager pe ba misusu basala pareil donc c'est bon merci beaucoup bon. Merci. Merci beaucoup fidèle internet de juste toujours continuer toujours kaba vie à Batu toujours kaba vie et ba oba lingara musique ba mélomane ya bonne musique ba lingara musique ba mesana na ba cri ya Bercy ba yebi Bercy mwana ba yebi actuellement le kaki toujours ka vraiment ndeko tozana ndeko boni papa bien papa bien kombo nani Patrick monsieur Patrick j'espère que yebi Bercy mwana na yebi cri nini ya Bercy mwana yebi abora ba tempo ba cri bela abora bani
boire ba tempo. Merci beaucoup, mais merci moi jusqu'à présent Azan na prison ya Makala. Bakangaye na makambo oyebi oyele kaka wana. Si le Azan na prison ya Makala. Mais merci moi na ce qui est mal. Merci moi na zo assistance te ya baninga ne ba musicien. Même na bokese oya le cas même pas ya VOZ quoi, même pas ya phénomène Weranson, même pas ya Ferregola groupe naie pour ba longola été. Ba pesa ka suspension, mais ba revoka ka été. Donc c'est dire que merci moi na Azana groupe ya Ferregola. Mais azo so assistance même pas ya groupe à Ferregola. Azana prison, azo senga kaka soutien ya mbongote même moralement, mais azo so ya ngote. Et ça lui est-ce que Bercy azo mérité yango ou pas? Et pour l'anga peut azo méritant, on peut te dire que pour l'anga azo méritant, mais pas na peut faire na héritier na zeko ba holandile. Pour l'anga azo méritant, ma robimane ma pirige na wana. Pour moi da teti après les autres te les qui tout. Ma pirige na prison ma robimane. Donc a pirige na on peut te pas bimbalo ça bima à ça le sous ngote. Peut avoir la prison te non. Quand même moni ça va l'état négatif beaucoup moni bon ça va négatif l'état tu vois ça va na vana wana ba obimane ma pirige na pas bima asala solo wana sunda asala biso nengolo biki ya lekeki teti soka bimelo ni ko yebisa Bercy conseil ni Europe ça na Bercy poisson nga suna ba pelo na osenge azaka respect devant mikolo azaka très bien a changer abande mlo abande so azana carrière mulaye mo aussi sa carrière bo makaraya na carrière mulaye musika imo bo makaraya ko finga ko makiba mikolo mi na prison ba tale de batike na bo mona na so abime te changer ba na so bêtise wana ko carrière za mulaye na donc ce qui Bercy moana azo assistance ya ba musicien te so ba musicien bazo talete c'est par rapport ya comportement ndenga zala ki politesse ndenga zala ba ko tala politesse na po makiba mikolo ko tala mais sur la bimine a changé le thé. Est-ce que le oyo kolo ba ke Bercy mona soka bimi nenge azana ko ba faire gola nenga zo ça faire gola te yo kolo ba ke no azonga na groupe faire gola ou bien ça chemin mususu. Mais nga pona na ndimi te faire rozo ngisa mais na yeke pa na yoki ke ok no kese héritier na yoki. Ok no kese héritier na ba ko te no kese na ndimi te faire rozo ngila pas maka ki faire. Ko faire longola te ba pe suspension ke na mino pas quoi bela qui pas na bela malade fallait faire traiter il y a que baguette ta quoi moto le coco a traité misambo un traitement malade en plus ça sur na traité na misambo coco na misambo va traitement coco coco misambo va traiter na no Bercy coco longo nani pour nos classiques c'est bon doit beta pas papi coco ah beta na maison mais misambo va traiter ouais faire pas mon robin faire capable de traiter Bercy à mon avis c'est bien pété en plus c'est monsieur pas qui est sur la rep héritier héritier na no boka ba héritier no ba mbongo ah ezala temo kesa aux héritiers no boka ba dollar na rep héritier le peut faire c'est plein on depuis petit frère ya nano ya ndeko Bercy azo numéro na téléphone à Bercy a bengi faire no manquer faire na partir téléphone donc c'est ça yango azo mériter nyonso est-ce que kolo ba keno c'est par rapport pe yango oyo Bercy azo reconnaître jusqu'à présent mutu oyo azo soutenir assistance azo zoa soutien les autres mingi pe to bika te financièrement mais abi nenga azo reconnaître héritier ne mutu peut-être aza pemé na yo azo soutenir est-ce que moni yango te est-ce que ça na yo moni selon yo est-ce que ça na anglais que no Bercy sera bien BTP héritier ou bien ndengani d'habitude sur le monde so Bercy longo OK pas maison mère OK pas héritier mbalamo ils sont normal le monde OK héritier mba héritier doit soutenir yana wazé héritier doit bundela OK mutu to ba kin rapper héritier merci mais pour na yo a subi une peine pour la ngava na a purger na mobimé za na peut merci beaucoup n'habitez moi mbote so vous allez repasser na pesi petit sangue ni simbote na pesi mami mbote na pesi ndolanga dani mbote merci beaucoup Ndewa. Merci beaucoup fidèle internaute juste ndé toujours continuer toujours interview na biso to kaba vie ya batu boyo ki ya vie ya famille ya maître Mbata boyo ki yango a représenter famille tendresse boyo ki ndenga lobby maintenant to kiti pe sur terrain to yo kaba vie ya batu à propos la situation ya Bercy moi na ndenge ti lelo aza toujours na prison ya Makala procès na ye ezo banda si tout va bien semaine haute ezo banda ezo banda donc ce qui est raté donc d'ici fin du mois qu'on raté tes procès na ye ezo banda mais moi nazo lela toujours moi naza toujours na prison assistance ezate baninga ba musicien ba kina otala été
baningane ba musicien ba benga ka été ba ki par ma été do balandela été juste à sentir penda que aza abandonné yango malgré acte et posaki o elekaki mais aza vraiment abandonné yango to soit pe avis ya bandeko na biso oyo ba yebi Bercy mona o balinga Bercy mona o ba yebi station o elekaki tout yango to lito za avis ya bato ndeko pusana vraiment boni ndeko calme comme nani Matza micro. Comment on a comment on a fiston T'as la caméra fiston. Ouais. Yo mona kasafubu. Ouais. Na ebike oyebi session ya Bercy mona. Na ebité Bercy a réclamé nenge yo ebeli Bercy azana prison tu lelo mais assistance ya baninga na ezate. Parce que tala été même ta ko benga bazo kipete et ça li ndenge nene. Yo monyango ndenge nene. Est-ce que azo mérité yango to azo mérité yango? Bon nande na moneli yango penda donc azo mérite na comme tel n'ate pour bon azapé mutasala ki moelo mo boya bien ti mais on a par rapport il y a ba travaux na ba par rapport il y a makambo asala donc on mérite penda ba tixé bon côté il faut ba meka pe ko taila ba meka po chema boko par rapport il y a ba orchestre pe ya les kaki wana o pasala pe travaux le pe zapé que soki tozo ko pe ba ntimbo to tala pe ba makambo na ba espoir asala et yo sala pe mo bien mo boye mais ba meko chema boko ba tike bon côté ba meka na ko talela na bato sing batele wana ba oyo bazana bolingone ba o ba yebi na makambo na simbelo meko comprends ba meka na ko tele mo po ba meka na tele po kala mingi te pour na bato oyo yes alika na ba orchestre na bango ba ko chepe po ba meka po landela elle pour kala mingi te mo ba makamne pe zo banda so ba tike pe bongo eza bien te ba meko chepe po yo sala bien bon c'est ça c'est ba musicien nous zo mona ta ko benga moi soutien wana même ta moralement ba lobi zate ça li onengeni na ba ninga na yo azana bango na ba orchestre aleka pe na qui sera pays vie pas ver oise quoi aleka et pas ya ranson maison mère na minute ba kangeli na orchestre loko là je sais te faire gola mais assistant soana azo so yango te même ate pas ba collègue ni o bazaki na e bande ko sana musala mo na ba entreprise aleka bon na ba collègue na ye na ba entreprise aleka na ba place ya sali ba travailler malamu donc e ko sala pena mien ke ba meka pe komeka ko visiter ko landela et sabe so ba otalete bongo zo sa mabe sa lo waneti ke mo eni mo ezalaki ne yango esali pena ke tango su mbeba le bongo ba zo ba souti na bango ba boakisi mais ba meka pe ko meka tele na bolingo na ndenge na bango ba musicien ne bazalaka ba meka da ko zana mo mawa mo pona muninga na bango ba meka ko landela ça bien mais tango azo reconnaître jusqu'à présent héritier Watanabe et ça Lionel. Bon, héritier Watanabe wana tebi wana boss live la pulga. Donc et aux ala mien peso ki muta zo reconnaître na place wana boye pe to yebi za muta batu. Et pas za muta pas comprendre pe ba makambo, et bi pe ninga e sala pe na batu e sala pe plaisir pe pona batu. Mais ce qui est ya landele sala pe bien mais na bi ken a landele po wana ka za pe muta mo pe bazala na e ba solo la pe e sala pe bien. Mais a landele ka sala donc e le galongo bien pona e pe na landele ni. Est-ce que vous trouvez comment le lot Bercy Mona peut-être un groupe à faire rigoler les autres qui peuvent m'amener été. Est-ce que vous pouvez ça conseiller le lot aussi Bercy Bimi à son groupe à faire rigoler? Bon, ndenge na groupe oya zalaki bazolandela était bon. Mais éviter l'aime sous na éviter na kati wana soki ezaki ndeni po senga ke bon balandela était mais eza venda bien ndate ba mikolandela mais soki ezaki balandela te ke ya bimi na eli susu bon wana éviter wana mutema na so esenga yimo la zonga susu wana soki esenga soki ezaki ngai ndeti ke pa nga sali mabe mo papa na nga soutine nga bimi na ke te yete mais so na bimi fona lukata chemin mususu we ko sala pe ke dans le chemin na oyo bazaki malamu ba soutine nga da mam na ngai donc ni chemin on sala yango wana. Merci beaucoup. Moi Dembote. Bon Dembote na ngai ezali na kopesa na mama Ani Dembo ani mama Ani na pesi pe na mama Aminata. Merci beaucoup wana bande kona biso bozoka toko pe ba via bato mususu nene ne ko sala wana boyoki nde kona biso ya Kasavubu. Merci beaucoup tokende kaka to continue. Merci beaucoup Pao et ça toza toujours na rotambola na nzela toza toujours na rotambola na nzela tozo tambola to sepeli makasi to pesi pe
Ve beaucoup mbote, ve beaucoup de PC mbote, papa Wemba, de PC mbote. Papa Wemba mbote na yo. Merci beaucoup. Tozo beteli solo ya mona na yo, merci mona. Merci beaucoup fidèles internautes partout dans le monde. Toza toujours dans nzela to ka ba vie ya batu à propos ya histoire ya Bercy tozo solo là wa pona mambo ya Bercy mona. Toyo kutana ndeko na biso. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Kombo na Brandon. Brandon. Ah nakanisi Zuzu Brandon. Oyo ya animateur, avatar des mondes de l'ambiance, na pesi mbote place aux alliés des mondes de l'ambiance. Brandon, oyebi Bercy mona quand même. Oui, na yebi Bercy mona. Est-ce que oyebi attaque mo ya Bercy mona? Bon, na yebi ba cri na ye mo mingi. Tokoyo kango? Bon, na oyebi ba cri na ye moko aboka et pas wera boy. Cri na ye mo aboka boy CP sanga be, j'ai oublié aboka ba tempo, aboka bilo rebele, ndondo fila, aboka bilo rebele. Bon, ata nini wana ndondo wana pe, aboka cri wana yi bien fort, cri wana aboka. Ndondo tina. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup ndondo tina, merci beaucoup. Mais Bercy moi na tile lo za na prison makala. Oui. Aza na prison Bercy moi na assistance exate. Il y a ba musicien. Ko ba kende kutala ye, ata mo ko benga ye, exate. Malgré on est sur les kaki. Na habité au juge en comment. Bon. Quel que soit problème sur les alliés, malgré mutazanga mabete. Batu nyonso mutazanga mabe na ye azala na ngombe na tangwa likambu. Batala no mabe mutu azali na ngote fo otala pata mwa ndambo bolamu ya mutu azaki na ngo ata azaki na mabe na yembe ton prend mesure déjà mutu il faut koya kosunga ye na ba moment mo eza difficile que mutu azaki ya rokyo yo sunga ye te na tawana bato bazana mwa makoki ou bien bazana mwa fox moko boye baroki koya kosunga ye sala mwa bien ndeti ya passer pa ba wera et pa ba faire ba waze quoi ba dia ba leader mo boye soki bazawana moi malgré mutazanga ramabete na ba ndenge na ndenge mutavivara mais soki basungi ezala moi bien poza mutu ba artiste comédien kutu bara au moins mninga na bango mo bakangaki ataku basala na groupe moko te au moins ba roya kotala ye ba roya kosunga ye zo le ndenge nini bazolandela ye po mona ke moi volonté zali na ba artiste ata moi comédien be et bongo pourquoi pas na ba musicien na biso ya mboka bazo sa ba musique ya malamu ndeti Bercy boaki na ba groupe ebele ba nzembo e cartonné be ata kutata moi ndambu ya bolamu na ye soki ba yata ko sunga ye oza malamu onga pena CP na nga na oloba yango wana. Merci beaucoup so ba ko sunga ye eza malamu. Merci moi na toyebaki azaki na groupe o bakangeli azaki na groupe ya faire rigola malgré azaki na suspension ba suspenda qui est durée indéterminée mais ba révoca qui était oui mais alors sur assistance ya groupe à faire rigola te pour na yo sali onde bon pour na nge sala nga mabe po bato yo to banda ko sala na bango esika moko to solia na bango to zomela na bango be problème ezwingai ataku nazali na mabe moko boye be ata présence ya pamba ou soit koyata kotuna ezo passer ndenge nini dossier ngo boye et ça la bien te atanga peso bato to sala na bango basalinga art wana na mutema na omona ngo peka bien te. Et alors aleka pe na maison mère? Oui, aleka na maison mère ndeti we ranson pena na ba dimension na ye pena soki ayo tala ete sala mabe ndeti waze quoi soki ayo kotala taye ezala ta moi bien pesa ta wa courage na ba batu mususu moi ke muninga na ba mo azwaki problème misu ba obanga ta kosa ta likampo eke batu ba yo tala ngate po déjà Bercy moi na ba groupe a passé na ngo wana so ba yo tala e penate a eza pena passe pe ma. Est-ce que ceux qui ba mise ba so ya kotala ete est-ce que ça par rapport baza ba sepeli na libako ezu Bercy moi na bon peut-être balobi ke azui tika pour ça amona makambo na ye. Bon mutazanga mabete mbe na tango apasi toujours bayaka nanu
po ata bino na bino bozana ba problème be na miso batu ba omona ke bozana na bino ka bongo po na miso batu ata weke problème be tant ba monique faire ayaki ma wera ayaki waze kwa ayaki c'est que bana on a ba problème tembe problème ezali mbe biso ve photo ma musu to mo ke ate bolingo pe zali mais tant to mona de yaki na ba mission na biso ba yemba ba nzembo bolingo boye boye. Mais mninga bangazi problème ba yota la été zappé pas mawa. Merci beaucoup, merci. Mais na ba mission nyonso azo reconnaître quand même soutien à héritier Watanabe. Oyo Bercy azo reconnaître soutien à héritier Watanabe. Omoni amunde nini héritier à soutenir Bercy. Est-ce que ça par intérêt au héritier peut-être azo luka? Bon. Après sorti peut-être il y a Bercy à intégrer groupe na yo bien. Bon, ata intérêt ezali mais et le plus important à nous, tant de gens qui ont problème, aïe, qu'on visite déjà Moutouana, aïe, bah que problème est ça, boy, tout boy. Merci beaucoup. Oli Kombonani. Ngai. Nga Kombonanga Brandon. Merci beaucoup Brandon. Na habité des personnes en beauté. Bon, na pesi maman nanga mbote, maman mami, na pesi ndeko nangai Dolce, na pesi mbote, Gaël, vena na pesi mbote. Dolce Vena, on a payé tous les coiffeurs pour on a coiffeur, on a payé tous les coiffeurs mbote, bah oignon sur la katarasu qui bien, on a payé vino mbote boza na courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment fidèles internautes, vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission, vraiment nous sommes vraiment arrivés à la fin. Ceux qui pleurent bino en tout cas, Bopé Sarah merci. Merci Bopé Sarah, merci Nangayo, Marchevêque, simple fils de l'homme, pourquoi pas na Parousia et Sayo, le caméraman sérieux quoi. En tout cas, grâce Naye, Nde Bissona Bino, Tomonane, pourquoi pas penser à tout le monde, à tous mes confrères, tout ça na bango na kati à la voix du peuple, Namoni Vincent Chiluizi, en tout cas. J'espère les 19 fois où je tout au na costume, je tout au lata soin, au lata propre, au mariage il y a Vincent chez lui c'est quoi. En tout cas, il s'allie biso bien ma casse pour moi avec biso ba journaliste en tout cas, to balara désormais Vincent commis engagé. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, na pesmino sombote, na remercier tout le monde. Na pesmino mbote, pourquoi pas Gosse di Kambala, pourquoi pas Hervé Iboanga, pourquoi pas tout le monde où il y a la voix du peuple. Na pesmino mbote, boza toujours branché, na kati à la voix du peuple. Merci beaucoup, ciao, merci.